Papi Gen, tolo be la vie, oza tolo be la vie, na olo ba pena vraie vie nanga. J'ai galéré par ma belle-mère. Parce que t'as sikoyo, père azala là, siko ba belle-mère basé belé, mon amtazo il est terré, yabana nae. So yo moi la souka, yaba yandroit. So na le roi victime. Parce que moi chance ces là qui ba vie ba qui na mikili ba serre. Bazo soutenir pour père, bah voyage belé pour père Azaki architecte décorateur, il y a présidence. Donc l'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. biso to mo ça ba sentiment. Ba mona ngaka ke pour kongola lingaka et loko ba si ba saleli. Oh yé mo salité. Donc on a linga mi loko ba saleli. Donc faut au salé là yé ya tirer attention na yé. Yé mo ko bimiselo na yé mo ko bimiselo na yé maatro. Il y a un moni ba système qui comment ba église oya na momi na yo. Allez, ba passe pour système échangeati. Église na politique et au moins temps la ndenge moko. O ka batali muto na pesara azara actionnaire. O ka momi ah mais yo za actionnaire mais mukanda te mais c'est azara na mukanda mais ba ebi ke ser wana ana jo. Au moins m'emmener comment en même temps aussi biso ba noko trop mo bo mancho to ming pa ba momi. Pour na ndenge ya ba contact ozongo mela biloko nini momi ato sali sori ndenge nini. Waya papa biso ba maître Papi Gen biso sali ba vie belé omoni kozwa mbongo mwana muke ezara na expérience nango na kozwa ba basi na kozwa basi pour moi ça ta mwanjela mona mbongo na succès ba te belé ba eba ngote. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Na nenga kilelo penda na roko saote na ba déception belé. Parce que bato bakomi ko welela. Au monde tata munene aza wario. Tata munene aza gaulois. Père penda, mère aza wario. Déception ba kasi. Siko zo comprendre que tato asakana na âge ni. Poza makamsu so bité na sepela ngaka na musique. Ora papa abimisi pena vérité bimi na mutema na nga aza nga gaulois, naza nga wario. Bon ça ni. Les opinions na on comprend. Tu vois, on qui est mieux, c'est mieux, parce que passe. Et puis, si on passe, on va faire à Sakana, si on va challenge, je sais comment on salama, au monde, on obina, na baga, ba obina n'angela, scruta là. Mais toi, na poto, ti. Maman, zoé batte qui toi na poto. Papa, zoé batte qui toi na poto. Mbe, ozui. Azalaka muninga na yote, pe na kutikala ozala muninga na yote. Papi Gen, tout le bel la vie. Akambunyoso, na maboko ya Papi Gen, tout le bel la vie. Tolo bela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut ko landaka pona ko pesa makambo yango to bisimino ki nazalaka muninga na ote ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolo bela vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolo bela vie yo brondo nazalaka muninga na yote Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, tolo bela vie. Gumu chuchu, supu. Azalaka moninga. Baninga tango kokie. Papi Gen, tolo bela vie. Papi Gen. Papi Gen, tolo bela vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotikala kozala moninga na yote. Papi Gen tolo bela vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolo bela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Andro Jenny, Papi Gen nazalaka moninga na yote. Papi Gen nazalaka moninga na yote. Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tout le bel avis. Est-ce que Naza Moninga na hote? Est-ce que Naza Moninga na hote? Papi Gen, tout le bel avis. Papi Gen, tout le bel avis. Ça, c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen, tout le bel avis. Est-ce que Naza Moninga no? Nga Master no? Nga Matano.
Papi Gen tolobela vinde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantus Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Nala moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Bandero topesi bino mbote partout bokolanda biso na tolobela vie officielle. Merci na fidélité, merci na confiance. Washington, merci na yo. Jérimbo na Canada, merci. Didier, merci. Merci na IP de Gokao de London. Un grand merci encore. Nazakomona Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba de Zurich, sans yo mawatro. Kotono mwa bazina wo de makulu su bazalaka. Conception et émission oyo ezali tolobela sur ba vie ya batu. Pour mon émission comme gaga mnante mutu nyonso aza droit à l'égal émission le auto yambi patou kapangala je crois que comme on a battu bébé va bien yango alors tu yambi le patou to mengalo kosola sur vie naye we ba vie patou kapangala aleka wapi ndenge nini ça dit tu ba pena ki bo jeunesse naye azara ndenge nini. Alors merci na bino nyonso bandeko baza ko benga biso partout. Na baki silence na biso zala ki juste toza ko bongisa studio oyo malembe. Bon comprendre biso. Et puis to pesika moi temps moké je crois que nyonso zala déjà OK. To bongisa moi studio ngo et comme bien après et vous allez en tout cas vous allez bien. To leka mutu te mais pour biso sala musala to calculer mutu te. Biso to ki gaga na ndenge na biso. Voilà. Pas tout kapanga na mbote. Mbote PDG Papi Gen. Oh, au Baxinga sous PDG. Tout bela vite. Et bon bandi lelo papa. Ancien t'ancienneté foutara. Oui, comme moi le bétiona ya kilo PDG. PDG Papi Gen banda tous à côté kuna. Avant tout comme une nouvelle formule ici c'est Paris donc. Oh Paris God. Ah oh. Donc ici c'est Paris. Oh ici c'est Paris donc pas loin de Tour Eiffel donc Kalakaka. Ouais. On a le droit de téléphoner à Bissou. Tout le monde la vie. Pas tout capable de connaître mon frère. Tout le monde a dit ça. C'est payé mon frère. Na mon organe de kendeke avion. Moussa PC na bon. C'est obligé ouais. Qu'on va rester comme on peut bouiller. Ah oui. Et ça peut être moi craquage hein sur les ah oui surtout Paris les gars vitesse trop. J'aimerais c'est moi go bima. Ah oui PDG. Alors makambo kende ni makambo kende pepele ndeka nzamba zolinga quoi pas tout kapangala ba ndeko comprendre na biso donc so moni pas de signal parce que tolongoli signal les alaté pour tous ala pena calme pour et déranger biso na mté voilà pas tout émission to yambi yo eza ko émission na yo penza toujours ngato solo vraiment sur Patou Kapangala on a ko expliquer biso qui est Patou Kapangala botama wapi ya kolana banani pour moni lelo yo mwana ya pauvre azarate mwana mobola azarate ko biso bana babola tundi mango parce que mwana mobola lelo bazala souté ça dit muta boya kozwa koloba vérité à vie naye mutu nyos to ya potoka na avion net biso to besoin zela makolo na lobango na répétango 1001 fois biso soutam so bakoka koloba ngote sala bango ko soni na kota bona mutu mo vite fait avant peut-être na pesa maloba kota na mutu mo boy tozane na ba Maroc tout ça n'écoute émission hein pour moi na banda depuis Diego na yeko lo pena ndenga bien depuis Diego voilà bref moto zane kuna tout ça émission moko boy bi mo comme to kutana azep sanga do ah Papi Gen mais quand on l'émission tout ça là go ni pour quand on baby ganga ami yo complexé voilà donc but émission ezali tout mais moi complexe wana ça dit photo yeba moto uta wapi le ezali émission ya ndeko na biso Patou Kapangala yo poza wana au bagage sapeur mais uta wapi ou les cas wapi pour les lots babengo sapeur donc la porte est grandement ouverte pour na bino nyoso conception eza pour na bandeko ya biso to sur la poto ramener à Paris to sur la poto
Pato Kapangala, yo za mwana commune. To bandi. Za mwana Matonge. Mais na botami na Bandal na koli na Matonge. Vi mobimba sali yango na Matonge. Donc bana Matonge ba Bandal ba bi keno wana benaza wana fief benda donc ba yi pene ke boyen. Siko côté à Bandal ba grand frère na ngande mingi ba sala mingi kombo kota Bandal champion Kapangala nga siko toye siko me makilo ya Matonge nga siko na kima na nga côté Matonge vie abima trop Bandal nga siko na kima mingi Matonge penda est-ce que pour na yo siko entre Bandal na Matonge pour na yo mo pour nani Matonge parce que Matonge na j'ai appris beaucoup de choses OK na zui makambo belé na Matonge na koli primaire makambo na Bandal primaire na Joëlité pardon na Bandal pembe na municipal la terrain municipal pembe à côté foyer na Joëlité ba Bandal ba yebi après siko ndeka ba papa bobo biso to dépendala to za mwana o dépendre na ba parents ba wa so akei boye o yopo landi siko tema papa akende côté Matonge biso pe to landi père pour moni ba père akala ba na moi polygame biso to kol na via polygamie ya ba bobana ya ba mame belé quoi siko biso to aki ba ya droit siko ba ya droit nga mère pe na mère atiki nga na âge à 10 ans adaye na koli na ba belle-mère na sekyu na ebsio pe na PDG Papi Gen tolo bela vie oza tolo bela vie na olo ba pe na vraie vie nanga j'ai galéré par ma belle-mère parce que ta sikoyo père azala là siko ba belle-mère bazé belé na mutazo l'intérêt ya bana na so yo mwana suka ya ba yandwa so na le roi victime parce que moi chance ezalaki ba vie ba ki na mikili ba serre bazo soutenir pour père pe ba voyage belé pour père azaki architecte décorateur ya présidence donc musala père ezaki yango wana to aki na moi ba imprimerie ba to ba yebi na bango na Kasavo bo na enseignement c'est quoi et presse kangama na la samba place comment la samba là ezara na jokol donc na otanga tanga wana to tangi na tangi na Joëlité primaire na yo continuer primaire mususu na Brazzaville ma mutation père to yo zonga na bandi nani première séo na ngai na Matonge pa biso na Matonge 3 pa na yo kende na école esthétique na Lingwala na 3e pour na école esthétique mambo ya mode wala père aleki ya otimi kili kenjo masa ba modogo tia fa ko faire ba nyaka alobi kete petit lo linga bilamba mingi il faut okende osala ngona ndenge ya professionnalisme pour faire évoluer bon ça va problème et ake comme ça rappelle les champions na Lingwala na wando tanga ba test de accueil ba test de l'air tout tanga na bango papa ba vie ba yosa ba boutique souzi ezaki ya ser na biso na a diagonale à Emikawana to komisiko pe ko défilé na moi ba boutique ba lina ba msuso ezaki wana sera mobutu to meka ka ndenge ezala vie papa ba courage car ndenge ezalaka ba job d'été ba âge à 15 ans moi ba mère aleki ba viepo ngezaki père na Matonge famille mère pe na le pori Matonge parce qu'on a le pori et salaki batu aveni mukuse ya Matonge mais ba yebani mingi bazana ba joueur ba musicien ba nani sko eza aveni mo boy kolisa biso na ba compétition donc là au coach wana il faut kota na compétition en même temps on a ça championnat ya Matonge 1 Matonge 2 Matonge 3 ya football ba joka ba nani bato ebele ba yebani banini biso sikoyo le pori ba nobima mingi premier ya Matonge siko ba vieux tozali na bango ba vieux Jean Boss ba mboshi li passa o azai nani animateur à quartier la tête au kangama na bango ba palais toyo ozwa sponsor ya Bralima ba monzwa biso que so moi concert luka pe nini po to bima mingi champion ba le roi bima champion fo bo luka okese mo bo ebetaka soki nani championnat sili ali makambo yo bana to ye banana mbui bwebu wana nous rage salamité
toyeba na mbuyibwe bole toyeba na mbuyibwe ba oti Lubumbashi aoyeba mutu azolo ba petit ne palais toyebisete faut créer beau au moins on est na domaine na boulot na et ana bato belé ba yebi qui est créer bon na bana basi na bana mibali pour congolais les commençons otangi kombo na ebo il y a autant à kombo la ngata akoma déjà célèbre mais ça bato mususu neti ba petit mususu pena qui est formé pe moni yo faut tali ya ka côté wana raga boy papa bo yo faut que na nga na ninga français na ninga lingala tinga quoi mais le roi rageza ma ambassadeur français OK na on a français mais na ninga brutal ba petit pe ba vansa maso de lope ba oma ba célèbre ba oma pe ba grand journaliste mais au monde on tala na musika jamais on lobaketa kapanga la mutu connexion banini ni rien coaching banini au municipal na mbuyibwe kete ye penda il faut azala wana alors affaire à ba commune yo tokena no yorobi yo lingami mingi nini matonge c'est matonge biso ya papa mbanda lo babon biso to anda lo baka bon mato banda c'est parité o lemba so c'est nini te yolo dalasté biso na matonge toza la kalamu mais biso matonge to viva lokola ba américain donc to kontaka matonge na biso et pesa ko le kalamu bimba tozo ngolo la commune mais ça quartier ok sikoyo question na tout nomba tunyo so ba noleka na émission oyo siko tango yo tango balobaka ke bino ndeko biona biso matonge c'est matonge siko na matonge ba côté critique ba critique rabino na nini balobaka bino boza ba ndeza atamso bana nani ba voyou bana nani ba intellectuel bana nani kuna ba musicien kuna siko matonge ba traiter bino nini. Donc, Matonge est un quartier, est un centre-ville. Siko yo tellement tozaki aux environs na ba salle oyo ba mythique nde biso tendance de la ngona kimba vis-à-vis zawana biloko ebele ezali pembeni aux environs na biso ba ochekuna ba couloir madiakoko ba tendance wa biso neti ba voyou mais Matonge eza ba quartier ba voyou te eza bato bayaka oluka vie neti tozali na bashege batu bauta par-ci par-là bazoya oluka vie batu bazoya oluka ba transport batu baosa ba activité nyon surtout ezalaki wana mais selon batu nde banda ozela biso bana Matonge neti ke toza batu bambuyema nzoka nde batu bambuyema te Matonge bimisi batu mayele ebele bimisi ba joueur ebele et bimisi ba musicien ya minene bele viva la musica escréami kaka na Matonge wana bimisi pe ba misia ndenge na ndenge biso toyebi bango ndenge bayaki banini wenge pe eza ba ekese bimi na bandal mais première sortie na bango ezali na VV Santé ndenge mo pe maison mende nous en avions na de la forêt premier concert ya wenge nani maison mère ezali na vis-à-vis na Matonge. Siko tamba finga abino toke bon tamba finga boza balobani non keba Matonge batalo yenge boina mais parce que bazora selon environnement la biso mais nzoka nde ba Matonge bazara batalo yenge te batalo yenge bata boule biso bimisara boule to kontana on a biso mo ne di bougie pour biso so na tenabi ke so na beti likambu et panza na monde mo mapoto na centre ville. Pour siko biso anda collaborer na ba mission za ba mission belé pende na otolo bano mamba ba journaliste na ndenga bien to yeba na ba mission belé que les ba bandi vie o le lope ba roma ba célèbre ba roma pe ba grand leader o coacher pena qui était ba sola boy ba telema boy ba beta boy faut so lem so masa mso penda za na otala nga bi ke kapanga momi na nga liboso na zwaka nga na obanga momi kapanga mutasolisanga te momi ba sola ne boy momi alinga moto ya apprécier a solliciter yo koza te ke ote ole la momi li tutunga na ndulema ni te donc il faut solliciter momi. OK. Alors dans le bien OK battre trabino batam ce que yo okola ndenge ni na quartier na myo ba bio ntango ba lobela patu kapangala babi ke patu kapangala ngaza mwana mo impoli mwana mo tetu yo kola ndenge ni na te nga impoli pendeza ki te pona koli mingi na papa
na kolimi na papa pe na ba belle-mère au moins kokola na ba belle-mère aux amis réservé na problème que oyebi que ce problème na yo et za mutuya makasi ke mwana ya ye mais nazali nde sikoyo matumboli so na pesi yo kombo wana ife kangama yo tetina matumboli pe nazali pe déterminé na makambo susu baninga baobeta bale nga na ya na mambo bilamba baninga baobeta bale nga na créer fanfare na ye na makambo ya bilamba siko bato bakomprena nga te me muto toza na makambo ya football mais ye nde nini na omata siko na likolo ya batole ya nini na biso ya matonge wana nini na biso ya baekole ya matonge na mati fanfare ezobeta na beti bapiesi na nga batutu baotalanga ole batala siko football baotalanga me yango mwana oyo ye championnat ezali bavie baomobondelanga kapangala kita siko biso toandansa kombo bongo kombo nanu teke na ekomi nao ya badédicace tobandi na bandenge ya baévénement yo mo créé événement na yo nayebi kende eza boye victoire eza pembeni na biso na terrain bale ezobeta na ozwaka taxi moko boye na bafanfara na ngai kotisanga kaka tina kati ya terrain place match ezobeta bamona kiti na taxi na matimba ya mwa likolo ya batole batutu baomotalanga baomobondelanga kita batinga mpo na nga bongo bien lesko na ozonga pale kombo ebandi obetama na batutu bazali na terrain mais kapangala mpo ani ya kotaki boye abeti fanfare abeti baforme boye sikoyo opesanga mpe baamplaire sikoyo ntango ndolobi wana ya moko boye mwa souffrance na pale ça dit tant père azali sauté mais sikoyo oyaki kozwa lumière quand nga lumière nazwi yango na ba 15 ans 15 ans azwi studio na veni na biso ga loporio na azwi studio père na biso ayo kanisa ngai mère nda dayaki père azalaki mère nda azalaki mère adayaki père azalaki mais azali na ba momi ebele bon palem susu na ma campagne bon palem susu na zona kid bon susu na batonge seconde yaki base penda sikoyo leo moni ba kana ekomo leka pona rosa ba réserve wana ba 15 ans ngaku tu comme moi mineur na yeba on pas père na biso déjà père a voyagé na yeba ki amo déjà comme moi mineur kino na ajobo donc na mineur na qualité père a kangisi biso na frère na biso ya nias tozalane na lopori wana bakangisa biso na mama lupango na commune na biso ya Kalamu wana mutazaki bukumese vie badra ya na niakosi sikoyo vie na biso atikela nga montre mo bo ya Rolex champion atikela montre mo ya Rolex montre wana getekela ngo chacho mbana oshu po ba chacho ayibana ya oshu vie na nga penda pale chacho abuzi montre wapi nga te vie na nga mtatikela nga me père aolinga voilà champion utimikili ya utimikili na sona 94 ayaki king atikelinga lolonjo wana siko lolonjo wana bagarai na ngona ba vexas le ngancha kufi na to take bato biso ndo take bato mingi ya mikili so mo mikili ale il faut na lukele pièce mo boya za na ngote na lekaka na veni na ba oli boso lupango fo a sentir kaka ke nga na leki wana après to ya so la après na bi vie d'ailleurs ça ra grimace pe pour mon nga pe ça na la rien allez après sikoyo na oteka lolonjo wana le na oteka lolonjo wana chacho abi bomoni mbongo na opeso eza bele mingi na opeso ndamu po epesa yo vertige so le na zibo na apesinga liboso 350 bato aina ser na nga moto anda tambola ne Yolan Kitenge na masanga msusu ki otema Saddam 350 balles batin ba toke sur louer studio na ke louer studio ba singa $10 ngasko mère wana ya lupango ya singa te pesanga 10 mois pour ozamu na muke nazo bangi ngasko na pièce 150 na pièce 150 mais moi no yo ya olukela nga makamba ke tuna ba mère na bisopo et za place anda louer za 0 mètre na pas ba mère moi musika na place à père ce qu'on a ke tuna ba mère alega moi no alinga makamba minene mingi botika ya sa makamba na lingi pas na ozwa pe pala le na ozwa pala pe auti voyage aye adukanga na pale boy a moninga te alaninga côté na lopori pa ba mère là alandinga boy ba ese tala mo anokuna akomi ko luendako ba bigel
temba père bango batama mobutu baki na ba britandela na bango akezwela ngaka ba soda ya commune na biso ya Kalamu bakanginga mama lupango ba memi biso parce que vieux bras de habit nga ki abetinga code habité petit caps des aboye yo kotaka kapoto maîtriser père mais otika libanda na pona age yo okokota bolo côté otika la wana po esala yo bien mais kotana wana po père aza maîtriser gen to fanda na kope bandi wana na buku messe na biso a petit lo roza ba misu makasi mo ba petit ba garde civil ba kosa biso mo ba waro nyoso ba pembeni yo faut contrôler ba on a ba maître faut zora ba mbongo ya ba nini pour la monio oza courageux père pa kerine via tikinga tozongi na mama lupango c'est parti trop mo contrôler sikoyo matonge na ba vie na biso ba muzungu biko masanga mo bo akufa fa west ya na keveka muzuna leki akamba kamuzuna donc tozaiza yo nzinga Saint Joseph wana ya Victoire ba Bekatef ba nini to misko kozwa contrôle nango leto mozo contrôle nango tellement biso to rabata mafia na yo créer copia bato courant SDL Israël bosso na biso na presque Kasavu boa na comme na créer pas DG wana na bine des abo et moi ba boutique yo tout faut pas pesa biso ba futa biso là po ba locataire na biso na créer ce qu'on a créé cop na bato SDL na biso so wi wenge beta obi quartier la terre oyebika série wana bo mwana mbongo penda marato moi on peut choquer pas père exacté obi bon OK pas DG wana obi bon des abo katana courant nga na otambo na liste na olo bandeza transfert kufi fo ba pesa nga bona tchena $10 mais mu pepa pamba na tchesu masa mususu $20 mais mu pepa pamba to ando tambola au moins bozo pe bala ba boutique ya nyo se pesi bino bala suka na idéologie suka na idolo au moins biso to aki aftina bimaking so na kufi njala nga mona lingi fo na créer kara et le romoro boba mai ba yebaki ba yebaki te maso so zanae a créer cop ba masa misusu ya mise ba yebaki maso so na monie teni déjà za la sava wala na créer cop wana so eleki moi mingi na yebike masa moro boyo pesa petite bon ke pesa $10 wa masa boka biso poto bima ina persité ba yebaki tozala kia siko ba masa pesa la bango bien elle a pas batouana tout au contrôle sous sur ba transport ba nini soro na bimi na la samba ou bien na bimi na série wana ezaki Zénith na Kasavubu wana ou bien na Félicité na Kasavubu ozwaka taxi wana ayebi kende zabo na futa te po biso ba kolo terrain to sukaka na Victor wana bon c'est bon lobby yo futa ticket po biso monto ya contrôler ce qu'on va vivre est-ce qu'on va non comprendre mais picho yo azarana ba courage moro ba énergie moro ba création moro boye après siko to yo créer siko yo ba feti ya ba venir net na la fin de l'année biso siko to bongisa a venir na biso to tie signe Tour Eiffel to tie lupango na lupango epesa autant to rouler ensemble to mêler ensemble to bengisi pe moi ba musique et robeta asko ba te belé ba quoi adapter ngo ah non c'est gay c'est que boule banda kala papi gen boule banda kala siko le to beta ba forme wana ba massa siko ah non mais jusqu'au kolandi ozaka mo boulou ozaka nini ba ya quartier ndolo bani pona nga ba ya quartier banda mona ngaka na linga makamba minene so responsabilité so ba on ba kokite bitinda quand même so atindio nga bitinda sans faute bitinda papi gen au moins conseil na opesa batu mususu oyo ba kolimi na via ba belle mère omoni ba belle mère maramsu ba sala biso ya ba kanai yango mutu ekotsa biso esprit ozala déterminé na boule na yo batu mususu ba omona on est ko désespéré ko ba na habité ba belle mère lelo pour après mon apoteza mon yo intégrer bana moi si mais bana moi si pas intégrer bana na yo moi difficile et comment on bête biso moi ba mbrima na miki ah ce qu'on a bien mikilipe ozara na momi olingo zara na jo ato ignorango olingara poto et ane to kuteli mikili mais nga penda na zaki respect
bavie bayebi que ce soit bani nangala banda sala nanda pesa bavie via otika la vie petit otika la petit mais mingi pe nazali na ba massa mingi ba eka bavie nanga eza ba musicien ba joueur bazali bavie nanga en même temps sous na deuxième cop nanga imprimerie na biso c'est comme presse bat ba ya sala ba permis à kotoyo ba permis ezaki ya drawana ya rose wana ba ya ka sala ngo et puis ba nini ba elima ba journal nga ki siko muto a IDPS biso la première idéologie ya IDPS na bana mushetu bana ya ipeni bana ya nini biso tout to bana uzawana ezaki fezadi après comme parlement de bunde ba komba obetela ngo lelo biso ezali na kwena biso wana après fina wana pembe na bekatef ba journal ezalaki wana ngasko na no baksa ba article na ba journal ba no sa na ba primaire na biso pour pesa ra IDPS makam wanga mona bengi batu nanga ba vie nanga o to zaina ba idéologie les quatre au article wana le to pesa ngo makamo ka pera yo zo mbonge balandeli bakanga pe ngasko ngam na kriaki idéologie panjani pekin mobimba l'herbe sous Tshisekedi a salé na ngote papa Tshisekedi yo créé kaka pour pesa epé kaka makam ok alors pas tout kapanga la oyi siko kozwa gu ya masola poto zali kana tango kaka grand frère noazoya tout ndeko zali bane na poto ndepesa gu ya mikili bon nga penda mikili ezaki ba vie na ba massa na bango bisole na ba agence bandite ba vie beaucoup ba vie banda ya kala ba ri papa kitata ba vie na biso ba egeto ye ndenge ezala ke bonde tozala geni bogen ndenge zo kenge kuna mona père tikela ekoli ona ba moi ba petit et ça moi ja scolaire ba vie bazoya o mona mais ba vie ba beta ba vie ba beta ka forme vie beaucoup sko mokiliso vie beaucoup la ye na pale mokiliso etondi ke vie beaucoup asa pa ba kapanga ayo mona père ayo mona père so tala ndenge via lingi siko mkolo na mona cerveau sinyakosi gen vient na Adrien Mombele pour bango to ayina bango banini ya deux communes wa papa bango commissaire d'état père aza architecte décorateur à présidence ba pied bango ba terrain na ma campagne banini to za bango na matonge na ma campagne souvia Adrien ayina pale pour la père aller qui kenjo oyo a kotsanga pe ba groupe na mambo teni na mona venga ta beta nini ya kapisha yodi na docteur Matens a kota bo so saka père kuta otala tesko ba ba ebe ke petit boye ya ba kapaza ba teti alingi forma alingi boya alingi makambo belé sko via ole la ngali tutu pa na bukanate na solisa vie na ba via Adrien de nini petit masana ta via ari mystique ya bon des abo tokei to bando tambo na vie via olobate to tambo na vie via olobate sko via mona partout to tambo na ngasko na osa ki atalako bo moni vie aye cerveau signakos via olobariel li tutu le to komi chez bango na mwanda yo nje mkombo cerveau signakos na ebisio Gavier, tu vois quand on a bandé mbonde ça mi me petit na monique ou ça ma kamomoi qui forme fulingango mais yo ce qu'on nous a nous on a balarte ou on a makambute ou iba père Gabi TV na o iba te banini mais yo faut tikela nga ba plan bani petit na tikelo ba plan o koka charge nango na tikelo ba plan mais au moni gen lelo ba massa lelo ba lata forme ba lingi forme ba kaba forme te ba vie on a ba no kabila biso forme nga lata forme cerveau na lata forme kester na lata forme ya wera na lata forme jibe na lata forme Kofi Olomide ba vie on a to na masa mo boche kamba be kanto to akima kasi na obimela ba vie yu la bolse ba Francis Roi de Gaulle biso lata ba forme na bango ba vie pe ba otimi kili ba vie gitoye pour moni petit au beti au défendre à sepeli na yo
amoni siko eloko opesa ote abi c'est tu fais ces pièces moi kanga dadi papa robunda okena ko banjili okena ko ba côté mobo ya musika kaka po mona ba viatikaki plan mais lelo batalelo batakilelo bakaba sous forme bakaba forme te ba masa ba inanga lenga na kenda kini ba liboso na pesa ba petit wana nyoso ba kindingu bango tout na pia ba pièce penda o izalaki na rayon ba masa ba inanga ngaso njoka ni na kalaki bango le bango ba rolandanga zengi ba chama kelele ba petit wana ba bousculer bango et ça la bouteillage na ba journaliste ba bimende ni européen bateau yo ba pièce nga vite moni forme ezarandeni na opia ba courage lobby pe ba ebake mutu folata eloko malonga ezateke na sali yango ke opo na sondeni te so ba sa oni ba sa po eza forme biso pe tout ça ba sacrifice tango ba vie pe ba pesa biso donc o fongoli ba pe makambo e si pe ba mai so boke boluka bala mai po mboka na mboka ezara na ba konzi nango pato ko pango tika mwana kishasa te wana ezalaki lokola régime nanga donc liaka mungu ate donc tellement alinga epoto mingi en même temps père abanda obendanga matoi aloba yo olingi mobulu tro oza mobali kitoko otambolaka nga banda otambola na bagroupe banda kala baamai bayebi ye sikoyo père aoyebisanga ke yo oza na mama te ezalaki eloko wana eyaki na nga naosala neti na oyoka te me evandanga na esprit yo oza na mama te soko otie zemi moto akoboko elo mwana aza te mpo oza na eloko te à chaque fois malgré na nda olowe bapale na nga père abandaki kolandela nga etaki elifanto amoni ke ake na nga na bandenge moko boye ezosimba kaka te atiki nga nga na bima na nga se sauf na kine père mokona olaka ye ke père aleki moto amema nga na Angola oyo autaka mikili ayebisi nga ke tokenda Angola ayosenga nzela pa père père aloko ya liboso abanda otuna nga ke j'espère otiki koko te nga bi te père eloko te abi ça va problème ya te so olobi ya solo me ndenge ozotambola bongo mwasi ya mutu te eloko ya mutu kozwa te tambola sembo batela nde kombo na nga eloko père abanda obendela nga matoi batelaka kombo na nga loko oyo ozalaka trop turbulent kokende na kombo na nga na ndenge ya mabe te. Ok. Alors, nous avons quand même monté à moi momi na c'est ça. Na yi muto ba momi pende ya kosakana tenga mo na opesa nga mo distributeur. Oh, bandulemani ba yebi ba masebe ba yebi. Biso bandi ma munyo surtout papi na gain donc na bas âge. Na ba chiki na ba chiko mo na ka oza tout autour na ba kento na ma mutu lelo pe via ngo pe ngo na zala ngo. Oh, ti lelo. Chilelo bon siko musalo na sala oza mécène oza sapeur oza top modèle siko yebisa oza tout autour na bana bien donc yende ba AVC le momi yo gozote et simba kutu batepo na kolina na ba sebele ya kitoko pe susu na yebi ba side ba benda mapunga siko na ndeko utiliser ba masa ba momi ndeni awobima ko ba momi nanga ba frère chéri scolaire awobengela nga mwasi alobake ndeza wana prêtre awobenga biso ba komba ki prêtre to bana mo bana mboka ya manèvre donc bilo nga mona za on yebi ki za manèvre mais momi awazo kendo bengela muninga ne momi abenga de prêtre parce que momi on a de moi père qui était place za prêtre solo parce que on a siko ni na ngeza ka ke momi on a mela bien azala l'aise bon est-ce que tu as un mon bateau on a salé AVC pour la momi ça on est pour yoza mon quand même pour l'équipe parce que moi tout ça va parcours mais on est quand même va parcours mais bébé tout le monde est là ça on est surtout la pote on est déjà bateau on est pour omoni makamba bolingo eza mystique moi est-ce que problème eza bato msusu basakana te asakani te le msusu première copine na mikili bato msusu bando banga ba momi kana na mbongo te moi na affronter momi eza te mais est-ce que biso to agi bato mo boye place aux avions to zaki na rozwa pe mwasi na terminus le msusu lemba na suis ya ko momi nanga na pese kombo lemba ya oyeba te apesi na kombo lemba so magali mais nga pie kombo lemba na zupe kuna na nini ya bandal na pese kombo bandal mususu auti kauka lemba so zo le kapwa ke gambela na tindie moi poisson stemai
akomba mo kento na pese comme poisson baza akombo na e tu vois bien mais petit yo asala makambo yo nde yango biso to se maîtriser maman leto e mikili parce que mikili momia a jouer rôle aner ya mikili parce que ba rôle wana biso to yeba ki yango na petit na biso ba ki na ba baro za avion na biso ba chel na ba shege to yebe ke shege na chel ba jouer rôle moko ya aner ce qu'on a mikili momia jouer rôle ya aner pour nini aner parce que momia za kaka na raison na mikili pour la nini si 100% ba momia communauté africaine bazalaka 80% ba raba déjà na ba parler na bango yo malgozo futa parler jour bandaka kokoso ou bien le la carotte nzoto passe ça les 3 jours à ça l'attestation na au combien handicap donc au rôle la te pas momi au rosa ngam salate au rôle la pete nzoto passe au rôle la nzoto passe te pas ya momi beaucoup na ba problème o yaki na valise robima na sac poubelle pour na nini ba no rebele ba oya lelo ba comprendre les tactiques à mikilité mikili a lelo eza sous le roi mikili a kalaté eza momi ba na double tendance eza momi a yoro luka vie na momi a yoro sala vie momi a yoro luka vie a to pesi ndenge nini a ozane satisfait au monde eka abot azai na besoin bota aboti ba mi balé baboyani kana mwa mobala asusu mobala msu baboti na mwana oyoka so baboyani azaka azoluka ka vie mais momi ayo sala vie au monde de so okutani nae buvai na bino pepele o sala nini aozela openda normal aotalo a face que mobalo na linga ki azaboye siko bato bayaka la bula poto ke na robunga na sima momi bobosa na biloko wana ezara su biloko wana ko biketi lelo ba tumsu na mutu mo zo bulega do ya bulega kotane mabala wana ba jigolo siko ya ona biso ba aner jigolo na femme sel nde ba aner a poto bango ba botaka na bango ba viva poto a feti pasi ya poto ezarate ayebi musala te ayebi nini te yayebi kaka to mela to lia to robota et alors bato bazara na kin azolela pasi mais au monde avec abakisaka bana abakisa ozo comprendre film nete mais muto nde nini azobota bota neti ngabo epena koyeba no nyonso nga yebana so na biso genara na ba mibale ondima te pour te coacher discipline mobo na uti na polygamie nga na ye na bité kombo na ngeza pona basité kombo na ya pona bota te nga mona uti na polygamie na rolinga te na kolisa bana nga na polygamie mais so yebisi batu kete kapanga za ba mi bali wa ndima te. En tout cas, félicitations. Merci mon frère. Alors, pensez que vous ça le temps sur bateau yo baza un peu faible. Et les comme que vous retourner yeux malamo ta poululu malamo conseil vous ça bon par rapport à expérience na yo. Conseil na opesa omoni na makamunyo surtout ya pasi. Il faut yeba ko ignorer surtout na poto za réflexion na mathématique. So boule bien makampe kende bien. So calculer bien makampe kende bien. Parce que biso ba koko ba tikela biso mathématique ya rapport na biso ba africain. Mais biso ba africain là to koma na poto to éviter sur intégration so ni to bossa na anyo surtout. Eza ndenge mo ba ona ba na ba momi na ba jo le yo zo zwa momi faut yeba oye kola mutu nini na ozala nae so oye koli mutu te mo ovanda nae e ozala te sko biso to ma osala ba sentiment ba mona ngaka ke po kongola lingaka eloko basi basaleli oye mo basali te donc on a linga mi eloko basaleli donc faut osalela ye ya tirer attention na ye ye mo ko bimiselo na ye mo ko bimiselo na ye maatro yango moni ba système ke koma ba église oya na momi na yo. Allez, passe pour système échangeat. Église na politique et au moins temps la ndenge moko. O ka batali muto na pesara azara actionnaire. O ka momo mais yo za actionnaire mais mukande te mais c'est razara na mukanda mais ba ebi ke ser wana ana jo. O moi ma omne comment en même temps aussi biso ba noko to mo bo mancho to ming pa ba momi.
pour na ndenge ya ba contact ozongo mela biloko nini momi atosali sori ndenge nini waya papa biso ba maître Papi Gen biso sali ba vie belé omoni kozwa mbongo mwana muke ezara na expérience nango na kozwa ba basi na kozwa basi pour moi ça ta mwanjela mona mbongo na succès ba te be ba yeba ngote donc là yozo ya komi like ça pas moi si ata musicien muto apesa ka idéologie atikala nae muto apesa ka mbongo batambongo ba kebele yango batu ba koko baloba musicien za roi moi ndumba donc biso to vandi mingi na ba musicien to coacher pe mingi ponga ko ba mona kota pe na ba makamususu mais muto a faire nini là déjà yozo ya na esprit mo na ebike muto yo esprit ya na moto suka na ebo siko soko yekoli mutute les déjà bosuka na bandengo yango moni ba AVC yaka po otikala ko yekola ete po moi ça za ba blo nemo amekaka sora meki amoni ke simbi bomo ke na ndengo na yo poko o acceptango o mo ate ndeza bo moi sur yazala neka bon non il faut tele melango dès le début déjà que te maman a ota bon o tele melango pe so yo mutu eza ke nani injo na yo so sko eza injo momi alors moi poser les olikamu kembila oya et comme déjà dans deuxième stress on mosiko bablo monsieur ya la AVC yango wana otala ke petio so abwa kinga nganda na ndo lukara suna bandela la vie moi ba noko ebele na mikili ya lelo bazo avancer te sozo konteka kete a petio wana boy petio na osakanele te petio lelo ba sakanela ba mote ba ngone ba o sakanela ba surtout na Paris ba mercenaires ba comme ebele aoyaka nga basala nga boye ye batu basala yeka mabe le yo ozoye na mawa wana ba bolingo sko mawa joue un rôle te bolingo fo linga pena mutu o sepela mutu na mutema na yo so tche siko mawa na émotion mawa wana le obando mona oya yo ba filme le batu ba ici c'est Paris ba lo baroka na ndenga loyenge ici c'est Paris za roi 12 août muto azui 12 ndalelaka le yo ba becho ici c'est Paris o banda olela siko pecho ape mamba salinga siko ba pecho ba yebike ba noko mingi ba ka olela te na ba réseaux sociaux o mona te ba momika mbalela réseaux sociaux mais yeku tout l'aime so muta poignarda joana mais ye olela keta ba salinga boye ba zongsinga boye na boye mais noko azaka li tutu aolobate yango ba noko na esprit bien moi mi qu'il a lelo ko compter mingi na momite so lingo avancer na vie ba formation za pomi kila lelo pesa soute kete Papi Gen yaka to sala konjo resimba te ezake soroye yekola mo eloko moko boye formation moko boye pesa au moins diplôme moko boye et kende bien et pesa pe moi salaire moko boya bien ko tia mutema te ke ote au moins petit wana to bandana bo po ba momi ba koma muta uti Turquie ayo bien Grèce ando sombelo nanu diesel na ba énergie bazara sombelo moi basket ya Puma ou fila ayo bi bon nga pe ba ozo swena nga yemo pa lukele do ki mo boye ya fantôme obeta nango obeta nango carte ya pesi ya yemoko so ozo save na 1200 ezaka chaka na poche na suka moi yemo azo girango est-ce que atanda ba futa 300 quelque ndako achango levi ou dira bolé ndako komi 900 quelque oh ninyo na 200 na so pesa ki ona nini abetele sous calcul mais ndeni na moni awa les ciliens faut Gen ouais moko yo ya ba limero belé ba no robotika mamba olela botika pe mamba ba AVC pas moi si pour moi c'est azara na vie mukuse na ndenge ya vie normale mobali so lingi na yo atana ba 60 ans 70 ans ozwa no mona no moro boye ya 22 ans 25 ans au policier lisusu c'est loka yo ba expérience na yo okuta nango botika ba je ya okontara na ba momi kopesa ba momi pifo po ba momi ba yango ba koma osala ke azui na ekoto azui na voisin po la nini ya mona ke yo osala ki mobali ti azui na voisin poza ba masa msupe na moni ke ba kebeza pas kento mais tellement mon mi mutachaka poids au sani parce que l'horizon boma susu na ba conjoncture ya mboka Gen conjoncture ya mboka mututu aroma prêtre mututu akoma lukuta aopo abongisa GDG na kin
ah te mutubo asengaki so lingbo vivre bien na mikili bosa la compte moko komi na madame o eza ba besoin ndako oyo eza ke pona argent de poche so likambo ye ou bien bongo ke les vacances na bana bokei to kuti mindele baza organiser pourquoi mindele bakabwana raté biso ka bato yo luka vie to kabwana parce que muso fe lo so ebomara babilo na biso ya ba matala na ba fiancé yo organiser la muso 1500 na nini na nettoyage ou na ménage yo lingo somba saki ya 1200 okotamba moko koso na mamandako yo gagner la muso 1800 noko ongo somba elamba 1600 bozana problème na mère na palais tous allons organiser les toi na mikili to linga te ke ba monio libanda makasi mais na kati yo moko za ba souffrance moko bozo mona mende ni so na ba bois ki si pe na ndako wana batu ba oseka okaka obige eboloba je vois que l'émission ça me plaisir hein obige eboloba to ke non bena calmement parce que on a 3 mituna pour tout ça et mutuna oyo to tuno sikweza ya monde ya ndule toyena no wana no tuske mibale toyena no monde ndule après toyena no monde ya makamba sap monde ndule pona yo omona ngo ke o lekisa tana yo to mona ke monde ndule nemte sala yo et puis monde ndule ngo lelo pona yo omona ngo ndeni na mama musique onyo so yo mona ngo ndeni voilà banana nde pona yo monde ndule sala ndenge nini pona yo omona monde ndule ndenge nini okota ndenge nini et puis bon okota ote parce que wana tozonga mwasi wa makazi donc monde ndule mpona yo ibakisela onini et puis les londo omona monde ndule mpona yo est-ce que ça va ou ça ne va pas monde ndule bisolelo so qui peut m'habiter msusu que patuka panga ndo mona vie na yo est-ce que ndule peut contribuer à msusu na moi échec moko boye pe na vie na yo so ndenge ni mekana ko confondre biso bon na monde ndule omoni papi gen biso nde to upti na ngona bomwana nga fréquentara mingi mutoto yebani banda kala oya banduliste so to ana contact bien na linga ozala cliente client za le roi momi oza fanatique na ye mais bato belé ba otala ye sko nga sko yo biso to uta idéologie ya la musique lelo tozala na vie na de la forêt ti lelo a respecter nga pe na respecter keta ke grand frère aza société na ye société na biso za wenge ba jibe piana banani oza na facilité ya kosola na bango neti ba masa msusu totika na bango ba héritier Watanabe totika na ba bon terme aza na société na ye ndenga obeta le 21 na scène de Paris wana le 21 septembre tozala wana pona otia mwana mai poa omoni ndule za ça dépend ya ndenge yo zozelango biso toya comme kotia bana mai poa côté mususu pe yo zozela retour batanga kombo na pona ndenge ya linge ba déception za ngati po ba mama mususu eza pe ke ndenge yo senga ki bosala na mwana mai wana mususu le mususu pe si bongote bon na tellement déjà biso to ume de to bambiaka ba sien pour nga roman mi benga onatra dans le roi to ba onatra kombo vanda déjà donc to comment moi ba réserve mususu na bateau bazo ya vitesse ya lelo pour moi vitesse ya lelo monde na bino ya mérite kotisi makambo belé eza facilité bango ba yebani a hotelo one mukebo ya zuilar na ye azomona mutumso amona eloko yo opese zate na we bateke biso bambiaka ba onatra to ana ba savoir faire moko boye oyebikete na roi na ume na makambo petiso okebo et kende bien massa so okebo et que les bien ce que monde à l'élo bango ba commence à ya comme boya nena ba mikolo boya nan ba vie oyo yo zala na bango ya moment na neti monde bandi neti kaka ndenge ya bandi na succès na kilelo ce que yo lo ba neti na boulot na bino nde boulot baby côté musu ba mo benga ngo na kati ya Paris ba benga ngo Grèce au côté musu ba benga ngo soki Turquie so ninga mais ça c'est quoi ça bon nabi mais cerveau signako sabimi prophète lelo bon ce ko biso ouais tout moto le belle vie tout le bel vie aux anciennités il y a un moment n'a pas na yo tout cela si c'est Paris papa on a pembe c'est ma il y a place sali moi bien pour c'était ma épée bongi ça relamba à tel lambé zari moi keba mais c'était ma ya bongi si pe makam pas tout capaga oui alors pour le yo dans sa musique Baxel au moins belé na vie na yo quoi tout le Baxel na ndenge ya ba vie mo ba vie à considérer yo à lobano ke
limite place boye limite boye na nenga kilelo penda na kokosa ote na ba déception belé parce que bato bakomi ko welela omona tata munene aza wario tata munene aza gaulois père penda mère aza wario déception bakasi siko ozo comprendre que tato asakana na âge ni poza makambo susu obite na sepela nga kaka na musique oka papa abimisi pena vérité bimi na mutema na nga aza nga gaulois naza nga wario bo ça nini les opinions na o comprendre tu vois on qui mais yo c'est yo pesi au passe et pesi au passe ba kapero asakana te siko ba challenge monsieur comment salama au mona ba obina na baga ba obina na njela siko tala mais toi na poto ti maman azoye bateki toi na poto papa azoye bateki toi na poto poto pesa na litutu nango Papi Gen biso otambo na ba vie beaucoup na ba pays ba Afrique to ke ne omona ba présence asu papa mazo bano ke c'est là qui parisien siko yo pa na c'est là qui parisien l'axini c'est là qui parisien et l'axi que so ba pesiote ko sengate donc lia litutu moi ba code siko ndenge zala lem so we ro me mo place mo boye atali oka na miso ebi ke via lobby place a lobby lo mo bo na ba kini wana okota pa autorité mo boye film parce que batelelo ba BBC image à poto parce que ma munyo so ba mi ko welela muto ayeka siko to boy te popoto za ma mususu et pe selo makamu ndingo zo linga mais oza elo mo tout anango olingo tuna bambiaka ke eloko irataki nga ndeni na moni siko to andanta lao pour na selo vitesse na yo et anango mabete poto et pesa mela mutunyo sotu poto ndeza la chance eloko pamba mais chance eloko pamba ya poto existe à sauter lelo et comment idéologie oyo ye nango soko pratiquer ngo na détermination na yo ndeko atteindre objectif na yo teka lelo dans tout ce to kokani zo na patou na ndo chama kenga pe na komi nga pe Paris to kokani ayebi mko aliboso talanga étoile batala ngo likolo Papi Gen étoile batala ngo na CT au monde loroté étoile batala ngo boy ayebi kete ba vie wana mbapesa biso ba goût to alaxi biso ke miki les a bien miki il faut encourager pour biso pour nga premier voyage na nga na Kin Kabila mtabengisa nga premier voyage na nga na Kin pe na somba palais na loba makambo nga na lobaka na bu jeunesse bana mai bayebi o ba otalanga pour monika mamba on ndenge zalaka mikolo to koma ndenge achala omoi ba viko bandela mais voyage na nga liboso nde na lobaka na Kin ke voyage na nga liboso ezala na mboka mo eza pembe na biso mais na okita na ndenge musu na ndenge mo neti star esalama pe na Brazzaville j'ai beaucoup la sanga okomi histoire ngable to sa makambo to aki ba jeune Papi Gen to e poto pe ba mikolo te to botaki pete le to e poto to yo bota ba nyosu na poto pona linga e penda poto sikoyo le to komi siko ko réaliser ba rêve premier voyage na Kin na kenda au pays palais po bu na ngizara bongo père azali susute mère azali susute to komi pe bien mikolo okolo ba sous le roi père te et le roi nité yo pour boti déjà batu na mokili il faut créer parce que bilamba ezara na ba folie moko Papi Gen koleka ba drogue ba diamba ba bilo tout ba melaka ba cocaïne bilamba so kotimi na bilamba obosa na objectif oyo zara na ngo yo mo na vie na OK donc faut créer ba branche oyo ko peso là pour la toujours na top pour se faire plaisir yo moko siko biso to beta idéologie moko boye na ba le kuru que elamba peso c'est la rabiso quelque chose yango mona ba mikonzi ba oma oyamba biso to koma kota pe ba place mususu boye otangela ngo to tikite po biso to uta biso na Sorbonne ya Jésus Christ to koma biso to ba nani te mais ka na boulot na yo tellement ba vie ba olo bano ke sala ngo na ndenga bien et comme kotisa yo ba porte belé PDG tout ça c'est comme bilamba o beti wana bilamba lelo yo pona yo déjà pona yo est-ce que ba saper bazala grati lelo est-ce que pon dimara pe bango te que Papi Gen omoni ezamboka mboka ezara na ndenge na ngetambola batu lelo ba oma ko akize ba papa we ba keste ba niakos ba modogo ba rive kono eza ilamba eza ndenge batu bazwela yango te elamba ezali choix na yo moko idéologie na yo moko nde tomona bakimbangiste babinzambi babiso tozwa yango bongo religion kitendi tozwa yango bongo ke lokola na nga alingi na nga eloko oyo na koasime yango ntina suka biso bamai mosu mpe bapia biso chance te makambo ozosala na kinia na poto okokango te
ba masa ba mise ba otalanga kapangala okokango te mais lelo sikole ba oma otalanga yi ba oma mona penda soto kute na banjela ke oyeke mona mai penda félicitations makamuno pe ndengo lingaka ngo okenango musika siko pona ozonga na question na yo ba mai ba betaka mais bato ebele ba betaka ba mibana ba YouTube te soka bimi lobi musika ba lie ata biso to kutena na mambo ebele na ba combattant la biso te biso soutenir biso ba musicien to anda soutenir musique ba ata me ba mission ba loba ba za ba ingrat to banda soutenir que musique ils combien fois ça une émission que ba te fali fois beta faire boy poto ye bana na za ma fort mais lelo to mona ta mutu mo ta yeta bon moi mande bo tsayi biso mo po kapanga la merci boy mais ba combattant ba funda nga ba la combien pour combat kapanga te mais za combat mafia so salika bo la si moi montre balandeli na mbila asali bo azongsi baba mbwakela boina to andai kolinga ke muna mutasa bulo na emeta leso lelo bala mai baso se retrouver bakoti mbongo pe na mboko baba masa msupe baye neti fali amemi bato bele moko pe héritier na yebi ke mutoto atembe aomema bato bele pona le 21 septembre na ye nani oyo ba pasteur problème nanga na hôtel ma papi gen ba pasteur moi ba pasteur congolais bas esprit ma bé oui ba idara ba tout papa tala greco na ba sa to somba sale sale wana ezani po ba musulman ba somba ba mosquée mosquée etikala mosquée et le batek yo ote ya PDG papi gen ote ya kapangala te etikala nini etika la mosquée mais oh ya biso etikali ya famille wana mona moi na n'est pas commis pasteur moi si n'est pas commis pasteur siko ba pasteur wana lelo na fa yokola ba verset biblique papa tika yango mo biso to tika na sap parce que moni sapeur lelo nde ba rozwa ngoneti batumso po ba yaka obebisa bata obebisa ba raibele neti bulo na nonde bato bele ba obebisa po bazo welela mais sapeur eza soro obeti bien mon frère tu es bien habillé, n'apprécié. Dès tout temps, moi, mindela au sepela na yo, au latibi el bossé zaki, l'argent sale, bah mami ba dongo la biso, bah public à Gims, bah mami ba anero ba benga atumbila, bah nyoko la biso na rodongo la. Moi habita oyo, ayibi et la mort somba wa pom ana mbonga somba ngote. Mais ce qu'on ba ton biso ba pasi wana te, ba sacrifice so ça, to tika ra identité nini congolais. Amona karake ndenge tozalaka tango azaïr ke kongola mona bien présentable pas batou pona poto mboko toza eza ville de lumière capitale à mode sko yo ye na Paris ko excuse nini yo senga bato les yo za congolais faut se défendre bato be ba comprendre ngote yo sko zo zonga na ndenge kete mutu wana sombika pa somba asalika pa sa pa nini façon na bango pe de parler façon na bango de vivre ya zo sala po anyonga la mususu baninga mais forme ezana yo moko na état d'esprit na yo moko na obeti obiki biloko nde na beti yango olobeli na elamba mo peso nde na beti ba Yves Saint Laurent nde na beti yango na ba Chanel mokili oyebanga na ba Kenzo na ba Kenzo papi gen na beti te nga ba te bika ba Kenzo oui Patou Kapangala voilà Patou aussi na biso Patou aussi ça lelo yo mais ça nous lancer les lois et pas il y a ça dit makamozo les kanambo na biso zape congolais et moi message na makamozo les kanambo pour nous retrouver en ndenge nini so que c'est nous lancer message na ba congolais ou balanda biso ko ça woni par rapport à mboka na biso peut aussi ça na biso PDG papi gen omoni mboka nde mtezo freiner biso ba olinga to investir te mboko opel susu et comme na keba bazo benga na biso déjà na ba ndenge immigration mboko déjà c'est beba nango et comment le roi ba l'état na biso ya kuna nde immigration ezala nango te bango ba rankina bango ba nango na ba parlement ba sénat na bango wa donc mutu nyonso azolela lem soit disant la préfecture surtout so sale lo côté neti ba basio balinga bango musala te azane ka pona robota ba mibalo musu balinga bango pe bouloté azane ka pona robota lelo ba komi coincé pona ba renouvellement siko biso pe kuna balingi to investir te mais biso to rotika pe makambo ezala ndenge wana te parce que to pesa ki tiseke di confiance to zaki déterminé tia na mikili donc moi na mboka ou rien mais siko o tiseke di to ko mona siko lelo eza lokola o kabila bando ça la fois 3
Pour la nini ke immigration ti siko 6 ans ils ont vendu pour mboke vendre na immigration. Parce que ba oye la biso politique mo ya ba victimisation net ya basi ya poto asala nga boazong sa nga boy. Mais là au monde a continue ebonga au monde mutako mi bassin mona mobala comme na ba bassin ba cordo za bisunu za la pembeni makotagi ya rokonda. Mais peuple congolais a continué toujours kolela. Netima mon grand frère na biso otoloba Kofi Olomide pour na armée. Asa na raison. Armée bato bazo bundela mboka. Pe guerre yango ezalaka kaka biso ka tolelaka. Jamais yoka localité mobo ya Rwanda bazui o jamais yoka na commune mobo ya Rwanda moi bombe mobo ekoyaki rien. Ce que so tali na réalité eza ba comédie. Toro continuer au kufa bongo te na ba ignorance ton di maraboto biso pe to na ba place musuto kota a. Pour mundela loba na vérité. Munde so sa zui ou bien fundi mutu a so que mais c'est kapanga la kinga ni ta funda ki. On comprend. Mais ce que bango tiseke de libiso sko politique ba pasteur. A lobaki ba biloko belé ba bateau de pêche ba nini boy dans sala boy na boy économie za toujours na maboko Kabila. O ngana oloba nazo na longoli na linette pour batala bien. Au moni ba je o isolé kama politique wana tu ba deux fois muso ba so ngona ndenga mabe. Mais o politique o ya lelo kuna et ya deux fois. Boza mutu na butu na moi bosoli boboye na ngona makamsusu. Ba bilo wana ya bilo na biso ya wenge to e bien on ezala. Te masa to créer greco boye ba to ato mema ba on a système ya masque. Ba zo dira bolen levi to ke na ngoboye. Albino bo vanda karabo skota ba ajo to anango 5 ans tiseke diti 2028. Papi Gen. Mais to koma ba ajni. Non mingi. O ba nozela kaka po investisseur ya congolais ezaka ke so asombi ndaku atongi ya zomona netike a investir. Non. Po bato biso to otindela. Bo investir na bato. Sko a pe ba kwese biso. Sko bato ba osuka ndeni. O yozo le kana mboka. Na longo linette pour na ba congolais au moins titoko ma 2025 congolais zaïrois ponga azara zaïrois congolais zara pour na identité zaïrois azara le roi naïf azotala mais place tozo kende na mundele na ba konza mboka na ba ko maîtriser ngote pour les congolais au tomboka tous les étrangers aux na mboka na aux victimes na biloko na yemutu. Pour Congolais kufi trop Congolais kufati na poto na émotion les potes sibité age poussani yetsa muto sani amona so akei azana eloko te na mboka eloko malonga pe ezate souci bomaka koleka njala Congolais lo ayeba te yango na PDG donc ba konza mboka lokola nani tata wana nani Mutamba oh ya justice nani Costa Mutamba papa boye la biso carnaval tende jila ngeti ya biso ayeli biso ba carnaval boye ye wana komi sous bassin pour système abango komaka ke so aye au mona komi tubi bemba ya ki abu bemba aussi sa guerre biso tout au CP mais on attend bassin a komi bassin ta again Ezama toujours c'est quand même il y a passe dans mon thème il y a un moninga ina olinga sala tournée Afrique nande makamnanga auto sala ya ba mode na ome ba mannequin to ke na Angola to ke na Angola to ke Afrique du Sud na ke Congo Brazza mais makambu mususu na rolobate ba omona ngoka na bilili parce que to faire comprendre ba politicien to ba zobate to ebi mafia ba ozo ba surprise de l'année ba omona na ba kolwezio ba katanga wana penda na ebisi batu penda ke mo buzobo ba sala ka ponga travailler na ba généraux belé Angola na carnet d'adresse no molanga ndeko na yebi loko ba bengi politique na yebi lo ba bengi mafia mais o ba osa na mboka na biso to ko bima ka te ke batu moko boye ba yebisa biso makamneti na église ta lelo ba passer ba koma ba voima ba diacre na bango ba tikala ka ba pauvre ba passer ba kubayaka poto ba mema mutu te ba mise ba omema batu me ba pasteur ba mema ka batu te Papi Gen donc bana kin bozala pe miso ofongwama botika apeka makambo bandaka na poto po bino ba bo vivre réalité dollar banda tisekeda bo abeta liboko na mesate kabu ya wana DDPS bazara na carte nani ya parti te et bon si kombo ke za carte ya parti ndeni ba eli biso le vira kadiosha ote nengeza bo eto zo carte a présenter na carte papa skoti lelo carte mona na raté to na ba peuple moko identité ezate
les to continuer bongo yo yeb sanani ke yo aux étrangers nga za congolais o yeb sanani papi ozo comprendre donc bana mboka biso to lobaka pona biso te to lobaka pona batu nyo surtout na intérêt général to sali makambo nyonso tu na poto awa malgré to lataka to sara nini mais o etali mboka to kenda apeka ko bundela ngo etangi ba fonctionner net inde fait ya indépendance na kete na bana mai na biso to tsunga pe batu so ba pesio mwa mukelenge wana ozi mwa ba mama wana ba landala na biso o mona mwa mama bazo kemba azo kumisa o pesi ba ba enveloppe moi 50 100 mama bosa ata mwa commerce et ça binobi sko to kete ozi pe mbongo ngote o sandeni pona nini ke mutu ba na parlement ya lingi nyonso tu ezalaye tango papa mboso ezaki ata mwa bien bola na ba hôtel à l'état ba opesa bino moi sécurité moi mituka bozui pe moi enveloppe na mère pas se retrouver na ndenga koto pepele batu pe kuna le okuta po okokate misère eleki papige misère eleki na mboka wana osakana te mais mboka wani ba oloba bino nini boana ba minéré bozana ba nini boana ba ni yango na monike poto lobaka mo biso to ana na énergie to ape ba teti to kena na makambu tina suka to kende ba place wana bino bolobaka ba bomaka batu to koma po biso travailler na Angola ezaki boyo bangisa batu côté wana bino ba général boliaka bien ba diamezo bima wana ba ningezo bima wana mais kuna ba yebi ke bokoma ba bomaka batu ko komi ba bomo biso moto ba keko wana etambola so na elso mo tous les 9 pays frontaliers na biso ba on ba olia biso ba olia kitoko ah oui ba on ba olia biso na mindele. Ok. Voilà, merci Patou Kapangala. Je crois que dans mon à sentir mes ambitions moro na bimission ga na émission oyo tout ça on va semaine on a eu ils en ont déjà et tout ça on va semaine alors pesa mo batu mbote poto 600 na biso pe le basuka na pesi ba mbote na ngai na bato balinga na linge Rive Kono na Suisse. Oh, le maréchal. Maréchal Rive Kono, Biga Tsumbu, Mbula Kama. Rive Kono, il y a les papes. Les papes, il y a les papes, nouveau pape de la SAP. Oh, il y a Zotambu Sama, il y a SAP économique. Pour SAP Koma, Ozolata, il faut y parler, respecter les principes. Et ça, t'es l'ogoya, la biso, papa, ma baby sabat, papa, ma zong sabot, boy, milo quoi. Viens à biso, go Belisha. Na Londres, Doudou Basokolo. Merci pour la première dame. Nanunjongo, Kashimani, mes condoléances, on est en cœur avec toi, ma sœur. Ma salanga na Kachakini, ambassadeur, la sauvé ici, à bêta forme, pour Mikolo, tonto la sabatu susuke, ngana ok, n'est-ce qu'on a ba mannequin, mais na oya na ba sapé. N'a bêta featuring ya ba mannequin. Na ba saper po batumsu ba ebaka ba petit ba kindingo ba nini o ba leka na ba nini ba masa msu ba na kini wana ba veye setoni ambassadeur ba beta ka forme na ndinga osakana te donc ba linga ko koleka ba maso baza mikili po muto ya kota mudungu na muto azana ngo ba linga ndenge mote a dit que na ozwa o a composer koto a composer koto couleur ozwa sanction papi gen Francine Massoudi ndenge zabo na ndenge ya Panama na ndenge Tchala Nelly Mère Nelly prophète Lick d'alimentaire tu ko ba la vie na ngai prophète Lick na mère na sala kamoninga na yote nena mamundele na biso mariage kitoko ba gloria kilutu pe bazawa gloria kilitu o ya palais donc Zetikiri Dani Pova Konda Bundes Masalanga Lembila Diaz ya betara de Parigo ya betara na coulisse alingano bimsa mutute Pati Mubenga toza toujours aux yeux bleus toi toujours na de la forêt wana vie nanga Mubenga na besoin au pati na besoin dans bana Panama o ezato lobela vie to yoro ko lobela vie to solo linde mamba vie zalaka correct sa tricage biso solo la bongo o ayebi nga loba ke mamba mo mbalo wana lobi eza solo le loi nani te lelo mikolo na signé contrat na baba français na tiana mis sur le colobo les renards to batimbela ke to sito timbe ja renard donc des abonnés awa na Yves Saint Laurent
na kati na balme na mbati balme na Coco Chanel pour mikolo to na ba français to bito so na ba français pour ba tombola bisoti mikolo français France karabe na masa biso na Christian Manjala a otonga po ya premier congolais peu africain a côté na haute couture on a défilé na bilamba na Fashion Week 2024 Christian Manjala en tout cas la signature il y a Osaranate Papa Bet Singa featuring na ba Kaila ba travail na Dior ba mannequin Dior ba Lavin ba mannequin ba Yves Saint Laurent il y a le quoi ba Christian Manjala venant en tout cas ça consommer congolais consommer congolais Christian Manjala fils Dungu le styliste héritier Scram Scram Awele Nzongo Mukonzi Ngaba. Donc il y a Tolobe la vie. Oh, il y a biso ya Paris, de Tolobe si c'est Paris. Mais surtout pembe. Voilà. Ok, merci. Je crois que Togoyamba encore pas tout kapanga la bo qui bino niveau réflexion. Togoyamba encore pas tout kapanga la porte est grandement ouverte pour Nabino. Benga biso numéro là on les a affichés. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolobe la vie. Bye bye. Nyengeton, Mwana Paris, Certina de Zurich, Switzerland, Odoko Franco Ferré, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissi, émission Tam Tam. Naikona salama, kasi na mekanzela ya mosala, nyonso ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime danser lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo naikona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okosonga sinago lemabulusu madio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo na bino wapio na moyanga bolingo naikona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi Kapana Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tufanga Mwana Paris Ado Mbengani Mwana Paris Kolova Timbia Seleva Manu de Pasco Ndinga Alashi Vava na Londres Michi Kitoko Sefa Kate Wenze Efo Perso Kovako Ibra Mondo Junafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumé Arijana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho Tchalma Oubakleye de Paris Freddy Ngoma Berthe Mosolo Bana Paris Merci Tozo Koba Seko Koba Nakaja Nkoba Olivier Krakou tous les grands bassistes Jack Jackson de Genève